Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona mwana muluba botama muluba ka sentiment avantage aux ala muluba aux un pembe aux amis minene ça ndete lala na profite encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo depuis Allemagne mbote na yo leader a pembe leader na leader na Kareza merci encore na moi mon balo na sima caméra mais titi ma ça que toujours bon menaka ba émission vous avez droit de savoir kitoko bomonaka rendez-vous des stars kitoko bwana vraiment makasa metiti maman réalisateur merci encore na maman Madongo la patrona moi ça ya fiotingo maman chérie ennemi aussi ka atenza benanga honorable papi Nzila bambote na eskozwami toujours la ligne love na émission na vous avez droit de savoir lelo na vous avez droit de savoir lisolo moko ya pasi pemawa lisolo na biso ya lelo tozolobela sir ba fio bazaka motema monene ba o balingaka ndenge baloba ke vie etambolaka mbangu vie comment otambola na ascenseur lelo ba fi balinga otambusa su vie na escalier te et comment ka vie faut kende mbangu vraiment zaki na des filles moko boye ndenge za nzela université toujours université nzela université bino mo boye bina nzela université mama mala mozali mama mabezali ba fille wana vraiment na ko lobango ne bandeli la fille alobaki eza chance mais nga na ko lobango za libaku moko ya mabe ça pena mabe makasi po eloko nyonso komona chanette nyonso kolokota na nzela ndeza orte eloko nyonso ngelaka ezaka orte eloko ba fille ya lelo bazobosana vie ya pressé ezaki na deux jeunes filles moko na nzela ya université wana na babandeki kokende bandeko balandi ndenge ezaka ba camarades bauti école secondaire tellement balingana mingi baye na école baye na université ne ba mesana ko kende jour wana baye ko kutana na tonton moko tonton wana alingi muninga mususu bazaki Nathalie na Irène aza genre ya ba fille bazaka trop timide o basala kwa balingaka ndeti balingaka te wana bajara ba fille wana tonton wana nenga atelemisaki jeep na ye asepelaki nde na Irène tellement Nathalie aza ba fille mo ba shosho nde zala kaka bato tambolaka ti oza camarade no mo azaka show camarade na bien wana pe mususu vraiment boye ya zaka na ndenge na ye tonton apesi carte de visite bandeko Irène azoboya mais Nathalie azwi carte de visite que ndenge za boye na kosepela boya to solo la vraiment en tout cas na sepe na camarade na yo abimisi na $100 akabeli bango bakei Irène tellement kolaki na famille moko ya bien famille lokola ndenge kapinga ololo amesana kote ya biso muto oyo yebi to koki kozwa eloko na ye te kolinga kolia eloko oyo yebeli nzele uti te la fille azalaki bongo aboyi ayebisi Nathalie abinga na ozwa mbongo wana te nayebi ye te nini no aza na ye mutu malamu asepeli nde na yo oyoka te ka chance a vie bo opportunité yaka mbala moko na mundele akomaka opportunité yaka mbala moko soki mundele soki nani naloba oyo ekoma lelo ekoma lipa na ngube pa ba fille ata moni mobile aza ndenge nini koboya te ya opportunité kolinga te oyoka te opportunité bandeko la fille akei azwi $100 alie ye moko lokola tonton wana azalaki na ye mutu ya bascience bato batambolaka na bajipe wana balataka bacravate ya rouge lobi nango Nathalie na bashosho na ye lokola après quelques jours les anniversaires na ye lokola azali na carte de visite abengi tonton bandeko o tonton ndenge eza boye
anniversaire nangai ye pas le non problème ezate photo kutana to solo la téléphone eza malamu te bakutani wana la fille moko kama nanga ye lingi na etaza mobali na ye akomosa neta boma maman ko tonton na biso ngai na lingi nanga kasi yo to koma na yo ok la fille bande komi kota na libulu sans le savoir et là on so moni eza horte hein o ezongela allez balingani papa tonton wana salisaka fête anniversaire te asalisi fête anniversaire ya kafu yo moko yebi bafio balingaka bamona bangama olobaka Clarisse Plasma bamona nganga pe fête wana peut être qui somme lokola libala bandeko tonton pa yaki na fête azaki invité po yene mutu azaki organisateur ya fête apesi mwana mwasi cadeau mais apesi condition non mon ndenge ozala fatigué ko fongola cadeau oyo te okofongola kaka lobi na tongo soko la muki moi cadeau mais moi carton la fille na katsa kanisa bi sous les billet ya poto ndenge poto ko lelo kena osali ata soki parce que basali au capture d'écran te lo côté nde ba koma okanisa wana oki ata osali interview te lo côté mamoka ka pu poto nde ba fille ba koma ochana mutu wana akanisa kon soki ba billet soki makamba poto soki mikanda abomi pe fete si la raté sili la fille bakei na ndaku balali na butu abandika kolela libumu passe maman bango moni ndenge ozwi mobali na oya malonga ba maman bazanga toli wana en tout cas ba maman bazanga toli sous peut-être autant l'émission excusez ngai na ndenga mabete lokwa bozanga toli opesa bana bino yango darling love bengi bino ba maman bozanga toli ya kopesa bana maman no foza ba camarade na onde ba cheli au poison ba yokeli ozu atala fête ya munene boy à part carton wana tonton na biso apesa ki la fille enveloppe wana ezaki na $1500 na kati aisi maman bango fongola nan ba enveloppe afongoli boy amoni enveloppe ya mobali yango na $1500 allez oh maman le quoi non kaka besoin ka $500 wana atokende po na zwa traitement bake bazui $500 maman tiki 1000 wana ndako bako makuna boyo non basala sala le temps qu'on ndenge makambo ezale laka wana na hôpital moi ba retard ezalaka la fille a kufi papa baleli bayepe na ndaku wana bakomi kosolola pa lelo na kine koma muta kufi bakomi maman ko raisonner que faut bosomba cercueil faut bosomba libulu faut bosomba kaka les mêmes jours wana za coûter que makambo bozeli après quelques jours pour bobimisa programme non bandeko maman ye koloba wana ndenge seseka anniversaire na ye mutu moko apesaki ye $1500 yango eke na ba traitement mais 1000 yango mais aza ba cadeau moko awa na carton na fongol te batala boye na kati bandeko bakuti robe oyo balatisaka vraiment bibembe na kati robe ya voile opena balatisa bembe o balatisaka bibembe na bagan makamu nyonso na papier kaka ndenge la fille alobaki ke mama nena oyo kalibumu pasi boye bozwa $500 po o memanga na hôpital na zona au premier soin kaka ndenge mutu wana komi alobi $500 eza po na kozwisa mwasi nanga premier soin $1000 oyo etikali yango nde bokosalela makambo ya matanga na ye yango nazanga moko te na plateau nazana Yves d'Or nazana kapinga mwana muluba o ba ko intervenir na sujet oyo selon vitesse sa ndenge ezokendele na moyi ya lelo ba fi baza susu motema ya kokita te vraiment ba intervenir non mais titi masoko ki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check TV ba mona ba invité na ngao nazana bango lelo na plateau. Merci beaucoup Betiti ma yango na lobaki nazanga monter na plateau nazana Yves d'Or nazana kapinga mwana muluba na robanda na Yves d'Or bonjour. Bonjour Darling Love au balba ming en français chérie d'amour. Là c'est Yves d'Or beauté d'argent subliminal ngambé liboso ya micro. Yeyo merci beaucoup na Congo Check parce que bien se peut nombreuses aussi na va parler donc vous êtes en train de nous suivre. Donc je vous salue et je vous dis merci de nous suivre à ces moments.
Merci beaucoup Naïna Mupandia Wanazana Kapinga. Bonjour Kapinga. Bonjour Darling Love, moi c'est Pimbe, moi Muluba. Bambotini, ya banyos tozo talanga. Bisika baza. C'est tout. Merci beaucoup. J'espère bolandi vraiment lisolo na biso. Tozaki na mino elongo na plateau awa. Lelo lisolo na biso tozo betela CT pena ba fio bazaka pressé bozo ke na nzela mutalinga ki na muninga wana boyi ya ke komi pesa ta la place memi ndeko na biso memi ye lelo na liwa na ko banana nu lokola eza lisolo o e komeli bandeko basi na ko banana nu na ndeko mwasi Kapinga yo ki attend que mwasi. Nini e arriva kake fille bozo kenene bafi bozo kenene nzela mobali moko boya lingi bino moko boyi moko wana pekisa lobite lokola pese so mbona ye to lia te boye ndenge lelo ba misu bakoma koloba ke chance ba soka ngombala moko n'habite attends que moi si ça non analyse pour le solo na biso oyo est-ce que la fille a salela kikaka et lo quand on balobaka ke chance ya kambala moko opportunité ya kambala moko ndenge balobaka wana biso longo zali sola passe pe mawa ils a vraiment passe parce que wa kufi azande ko na biso moi si ninga na biso mais ils a passé pour famille va perdre oui et cause à la chance. La chance et cause à la chance et cause à la chance par rapport à nous ce qu'azala qui monte bien oh ya qui na vine engeza la chance bien tellement azala qui a bien te ya qui na vine ngo to benga ngo chance à mabe oui biso ya fito koma lokoso ya mbongo pona totalaka sona ba famille pe to wuti e musuna wuti na famille moko boto za na passe makasi bozo ezate e musuna vine biso ndo za beto mona $100 kala. Ce qu'on a coûté un mususu mtumo bunenzila akabelinga kana fiske $10 oh no we la kaka pour nota bisika na wuti mais na mwana oyo aza bien éduqué ndenge ba mama biso babokola biso wana ba mama na biso ya baluba nzambe na yo maloba mwana oyo aza na tribalisme bolimbisanga naza kasayena eza ndenge nanga vraiment na ba mama biso ndenge balobaka ke mutu boyo kutani na ye koliana no loko na ite soko yebi ete boy fo yeba ye oyeba famille na yeba source mbongo wana place azwela kango mais lelo na ba fie za mbongo te ozolia mbongo mutu mo mona te oyebi te bokutani na kaka mais ozui déjà oli oui na ba fie koma bon soto ndio ta ba ndokozela kazela ko yeba place mbongo ne uta ka longue histoire to ba kozela neza mabe donc il faut bandaka kolia non bala non kolia ti le jour au koluko yeba mais fi au pas bien éduqué tant mobile mo boyeli ba trafic de fiance mbongo on luka yeba no mobile wana sara nini azanani mbongo oyo eutaka wapi mais oya yebi netoko wela non le posalia pour mo yebi moment de comment développer tu comment les solaire ba iPad ba BlackBerry ba téléphone cher ba iPhone ba Note 2 donc ba kabelo donc moi c'est notre comme Lucasala vraiment frappant devant bateau donc dans un monde mobile mo voyez lié des blocs wana et moi ba vitesse à G comment na biso basi ba bagarre d'esprit et musebi bifi mo bona ko la bino na ba kitaki na mitu kandenge ndenge yo pote na pa no ngape na moi sosane o luka pe ka mobile mo boya sana merci beaucoup Kapinga. Yves D'Or beauté d'argent oyoki vraiment de konambi sa moi sinenge alobi ça nango normal eza nango kaka vitesse sa jeune ndenge komela eza nango normal ko lia no pe mbonga muto pe oyebite beaucoup ta neka premier jour ou bien pe o pe bosolo na téléphone oyebi na oyete oza endroit ko lia mbongo na ye na ebite analyse ni noko ça vraiment na lisolo na biso avant que j'entame na préféré na beta lisolo moi qui kaka na beta souté na le belo moi il y a une fille na kutana na dérangé tout en dimingai fait rendez-vous à Yotalanga na palais to faire na terrasse moi juste jus autour d'un verre ndenge za la raka ko kena ke tiki le ko na pesa ki atambonga transport te lo pesa ke l'autre ti la zonga te donc bon faut ara l'art pour l'isoler sur la bien nzora lokoso les filles d'aujourd'hui sont devenues des avides par contre avides ba glutton ba comme trop de voraces vous en prendre ba ngulu. Les filles d'aujourd'hui,
Donc oyebino mutute logo monyeka kaza charme ala bien oyebita zulango wapi ala mbongo ne ala mutuka na oyebita zulango ndenge nini c'est pour ça que ma beli ba kuta na mambo ba mingi pe ba otala mutu ba famille na ba mama musu ba pe ba mama pardon bo excuser nzambe nanga ba mama musu pe ba yisa mobali azane loko te na bi mwana nga ko linga ete mobali nde porte monnaie lobi akoma ne loko tel que biso ba to seka biso pe to zala be loko te mais lobi to koma pe na be loko le pe surtout ko eli susu ya nzambe neza bongo lobi su na mata su makasi na koma su na loko au moins que dans la sous donc moi niveau de ce côté moi bon avec de ko chance ma bien chance malam chance ezala malam chance ezala mabete chance ezala malam to na chance mabete to ya na liso na biso bien to za ka na liso na biso maga tout okende to za na liso na biso yande ko moi si balinga kinde la fille reine mais tellement camarade na ya zaki mutaba shosho nde akei kuna abomi camarade na ye ki azala mobali na ye alingi yete nde akei komi pesa nde problème wana ekomeli c'était avec un engloutissement de nourriture donc muto alinga alia trop gourmand ye égoïste pimela batu banini les kaboya liwe zaki on yende comme sousou ou racheter. C'est pour ça d'autres termes je dis on rachète la mort. Nous les personnes qui vivent sur la terre. Tout ça bah rachetons ya liwa bisomoko. Liwa na yote o mi someli yango yomoko. Na $1,500. O mi someli yango yomoko. Bah ça libaya cercle à combien? Na $1,000 etikali. Bah seul matin à combien ko louer ba kit DJ qui dans les $800. Biso bana bandal si tu es connu. Bana bandal to bana ma casse entre nous tous avec belé la bandal to ba milliers de personnes. Combien boya te. T'as la bêtise. Kouela le koso. Lelo ba fia lelo bana dans le koso ya mbongo. Bana le koso ya beauté. Bana le koso ya plan. Excusez-moi pour le terme parce qu'il y a des parents, il y a aussi des enfants. Bana le koso ya nyonso banyoka sous lisolote aya na yepena mpanzona bena kotana vimba za pena danger chaud ali pas habiter avec flanque mekana yo kana so ezaka ndeni ya na pena la fa misabna mukie yepena chiko pa na elo pamba donc aponyo za ndenge mo sanate habiter c'est que yevna Yves d'Or les faroter na ka faroter ngai les bourcantier au kompe kuna ba bourcantine yo pe ba bourcantine yo o te arabakar ngabe ya préférane momiana fia na kona biso ya ngala nini ya tama ba jeep ibalo yako tike nini ngabe on mbala na car est-ce que bi car na so yonde cercle na est-ce que bi car on so yonde cercle na pona ba misusu ba wela ba bolingo mo boye o mobali mo uti poto za na mbala nga vazo nga pota tike le car mais car na ngo liwana le car na ngo de liwana a mobali apena boxi bandeko na ye a boxi mwasi mowe o ya linga mingi ana Kinshasa pa mwasi na poto mais alike linga yo soit disant fille mo boye atikele au car mais bomi otiliwa na ya ngwana tala ba réalité maman ya ngwana atikele au car liwa pourquoi boxi bandeko na ya atikele bandeko ba car atikele bandeko ba la atikele ka yo car yo no moni ke yo no vimbio no legi danger zoka yonga c'était ngone te solo za problème utapoto moko bien Tibondumba te soki pene oke pene normal mbongo mbale sama pona mwasi aliango ivi nengo zana soko zata na 200 francs mwasi no yoko ça 50 francs et mutu famille ne zika ka 50 francs pas c'est faux chez moi c'est faux nako ba yo mobu na ndo ivo na mwasi mo fiancé na koni na tanga komona na ko mimi lemba na lo bwaka ba to yebi milemba mbuya mais na to boya ye pourquoi ma mère était à l'hôpital je faisais tout pour ma maman hier inquiétude oh yo pesa nyos na famille na yo nga we entre temps to botina été lo monte fiancé bou grand-mère abeli grand-mère à côté hôpital je me bats pour la grande-mère il est comme yo non yo c'est la famille non oncle na ngai engrossé deux momies nanzila moko parce que c'est que il na tout ça et c'est ngai moi mukeza la na bité madame yo muzoma oyo équipe moi produit à nini totalement basuki sima na profiter na mutona côté hôpital aza terme fabota tout ça mais bi que comment histoire on peut penser biso na yekuta se ba choc moi on sait ça maman na accident na buka na clavicule point nini no koso trop ngulu o racheter mabe yo moko lelo to ke tozonga comment on est là
Arma Lucas Zonga Menzele Zate Deborah remplaça, non Deborah remplaça pour Masule c'est baby. Au baby si place Ezaï qui bongela ki yo. Ne ba balinzanze bonga na père. Mais Lucas père en autre. Moi mon ki auto zo kana auto pesa bino. So mbala kabila tama 1000 francs 2000 francs mama supporter. Lobi pesa mukolo. Hein? Na kuta na ngo na pene loro te na zo pena moi si mo bepe na kuta na chance mo la zo lepe bula banjo sala na sala pété. Après un moment où il va pas biso mo ezara e mo bezana ngo ba destin te ne to panzanara. Mais lelo et comment pas si tout abino ba genre ba filo wa ba Deborah boui na pembe na yo. Oh c'est pour les la télévision. Au moins ala so Yves D'Or allez loro tara la combat pamba na kene wapi. Na zo vie na e. O si vie na nga. Mais vie na nga la siko mutu mabe. Alors tu que le caro d'ailleurs réalité en wana. Merci beaucoup Yves D'Or Kapinga na mpanzi na yo ha. Kapinga maman chérie hein ndoya maman moto nabi le makambo wana ndenge ezokomela ndenge lelo vitesse age ezokoma tozomona lelo ekoma avoir même deux basi mobali moko azokoucher na bango na même lit nyonso eza kaka pona kaka vitesse age ya makambo mbongo ou bien mais quand on peut ko expliquer pour yonde ozo défendre vraiment ba fille wana au pesa ki ba argument non ah keza par rapport à ba famille tozo botama mais ya pas super la kati. Oui, merci pour la parole. Nako le belo ni mtona bina ba famille. Lelo comme mon jeune fille mora za mwana mukie mazu charge libota ni mobimba. Asala raté. Siko to ngodo pese charge ya bongo. Bozo pousser na ni. Bozo tindeka makambo wana. Bongo soka kutele na mobile. Mobile wana mesane ko la basika rami bali balimbisanga vraiment pour na terme donc faut tangelo lelo na kombo nango. Amesana bongo. Donc les faire va proposer mbongo ya munene ya grave. Atali que notre fouti ndako te. Non to sele lo te baleki nanga. Ngai moko. Otali mpanzi o loko sali ngoka ko sala. So we can nazela. Zela mususu nyoso to ya famille pe ba benga bona ndako. O mais to bota ko moi si pour ani poto mona ngo. To bota moi si pour na nini. Pour ça li sabisoti. On faut te plan. Oh, mais ça normal. Oh c'est ça, ça biso boko ya ngona ka sa kufi siko asa sa bango. Na $1000 batike non. Biso basi mingi te. Ma mingi pezo utape pa na bino mibali. So le biso besto ko bandumba. Toto ko mi okuta na bakabo, e muso koza na mobile na yo. Mobile wana ayeba tane baso milaka moi si plantité. Ayeba tane baso milaka moi tata souffetement o pamba te. Et pas na mutu ezalaka te. Ayebi kaka ko senga moi si nzoto na ye. Ce qu'a sengi moi si ndoto ateza na 12 entre les jours moi so boya na jour moi ko moi si mabe. C'est que bolingo tambola na mbongo. Bolingo tambola avec l'argent. Sans l'argent mo existera te. Yebi sanga mobile o azangi mbongo. On ina ozo moi ça bien. Ozo ete mais ce qu'a na mbongo na ye. C'est faux. C'est archi faux te. Yo mtolo bien ngo c'est faux. Non. Bato ba vivre ba mboka kuna ba province ba village. Ala mugara tongo. Atala mbongo mbali neta ke ya kiabu asali bilanga na ye amisi banyoko peut-être ye mo pas bunda bundi bitumane c'est ba village le roi ba kimbala ba yango c'est ça que je te dis ba bilanga mbali asali bilanga place mbongo eza raté laisse ba village le roi kimbala abimia ke pena sali ma mnenyo stu ba buki ba makemba na bango bazi ba kei ba teke on a mata dire tout le monde bimisi mbongo ba sur moi télévision sur moi ni est-ce que bango pe bolingeta na mbongo non peut-être mbongo na bango yonde comment ça ke bana mabata na ba classe na village akala na village lelo te ngam na webisa yo na village lelo te pas to na village ngala village moi na Tsanga Nord moi na Nzobelouzi ngala moi na mai quand tu fais le mal fais le bien aux on comprendre vraiment ngala moi na mai donc dans ma village tu le ngaka na village chaque fois t'es na village chaque jour moninga chaque fois dans un village ma mona ti le salama ti le na village ma mona salama moni mbongo nanga moi mutoki nanga za tona ke na sali obupe oyibupe za nini na bongiselo bilanga na bongiselo mukala toloni to sali yango ezalaka ti lelo maman je te dis ce qui est vrai mon panzi hein so na ngolo ba wana okei moi mon panzi oke na mboka vi oyo tozo vivre lelo na kin na kin tona bata bongo Yves na kin tona bata bongo
Et d'ailleurs, au fêlé. Jusqu'à. Au Kossi. Et tes amis ont fait jusque-là, je peux te dire. Ce qui est vrai. Et même nation yo muke na ngamba Brazzaville webi que non, ne ba teke la ba nguba cher na kati ya capitale webi que ça faux parce que nguba et fouta même pas ticket. Nguba zo fêlé. Merci beaucoup Yves. Tozala na réalité makam tozolo ba réalité ya kin. Et l'équipe bango trop qui vorace. Oh kinguli obenga goloso. Na Italie babengi goloso. Ngulu vorace. Vous comprenez? Il y a des filles qui coachent dans méthode, qui coachent dans trop. Il y a faut ma solo. Non, arrêtez mort na yé. Maman vraiment paix à ton âme. Na yo maman o bana ko ba moi no ke ba ninga na teli au poison. C'est que na nini. Maman merci beaucoup pour au conduit moi on peut na liwa kitoko merci beaucoup et ça on avait mingi madame Musoki bon on a peu au sel on a suko on peut au lundi moi na oboke bunda kuna ça nga goût. Merci beaucoup na mopandi ya kapinga lobby on a la tête bando loba. Vraiment adajo c'est qui sera makato ba sambongo bolingo ezate ezate papa bolimbisanga non mibali obino bozalaka ndenge bozana oyebi ko kipe so moi cité il faut soit kata ko kipe moi sinayo pourtant yo ndongo zawana ozobima libanda if pardon tikanga na loba la mibali wana bakipaka basité tangu yo odozo ata yo kozoba mokoto est cher pekuni ya signé amour nde balobaka na latin et kinga moi ça fait longtemps na tika vraiment pour na présenter na littéraire balatini stanyo so bayebi yango adage wana to basambongo bolingo ezate ma eza devise moza na latin balobaka non scola et 7-8 et oui et l'obama vraiment toloba ndenge ya lobi sambongo bolingo etambola te eza vraiment bon mais to yana onaka mususu tozo chité oui Yves ngana mwasi tozo ngana pe mwa mupandi mbongo ezala te na oleka na TV ndenge oza mwasi po yo oza présentatrice oza ni mwasi oza ni télé par rapport à quoi? Bien sûr, le paix qu'on a. Non, Déborah. Au moins, c'est ça, oui. La mission est ça, oui. Aujourd'hui, c'est ça, oui. Non. So, paix, c'est le lot. Après, c'est un micolo. Tout le monde, paix s'appelle les sous-sous. Oui, mais pas en excès. C'est ça que je dis. Vorace, ngoulu. Donc, ngoulu, on dirait en excès. Vous comprenez, il y a annexé, même le sexe n'est pas annexé. Tel que moi, la sali lettres, la sali sciences humaines et histoire. Je suis licencié en sciences humaines et histoire dans le campus dans Inekin. Donc j'étais lauréat. Il y a auditoire, la bisodo, on la fera pas. Il y a saralaté. Ce qu'on a en réalité. Il y a en réalité. S'il te plaît, tu as chité déjà, mais tu mazo signaler ma caméra. Tu as nanou. Na latin baloba, il y a pour commission au tanga lettre. Na latin baloba boye. Signé pekunia non scolai et lingo la soki mbongo ezate classe ezate siko comme ndenge zoloba wana na classe eza normal siko na bolingo eza normal te na bolingo eza normal ke amo pe mobali azangi pe ozo comprendre pe moi soza nango ko aider yango na bité te na bi yango na lobité amo pe mobali to mona yango kutu bande on a biso misuba artiste théâtre ba chroniqueur sur internet basi ba ba bon aba kino ba poto maintenant non c'est pas réalité non c'est pas réalité c'est qu'on parle de vitesse c'est pas une vidéo na bango ba koma koleta bango ba maputa bazo suka basani ba koma ko baba boya bale mobala zo longola mwana couche ya niei koya annexé ne mabe non ko sala ngo so na lingi moi merci beaucoup voilà vraiment Zaki le Maurice pardon mbaya Darling Love la patronne à la canon merci beaucoup na Congo check pour binone makambo patron si mutombo yone makambo vraiment na le mot de bois wa moi si kitoko wa ba shaka basinga lingaka mais le mot na regretter ataza na boule non yate olingi mboma pétier Yves ndeti ngape na zaboye ozape mobile on ba gunga na lingaka mais soke pa na ngoza na mbongo te ko yate. Merci beaucoup tozo chité déjà Yves pardon makelele Nzambe otie vraiment vous avez le droit de savoir ezala boété ezala kake to pesi bayeba nsima pe bazui conseil commission boye po ngaso boya minga yo za boye
surtout beaucoup de sarana déboraté pour entre temps on a combattre pour bolingeza akati et on faut combattre ma casse à revenir na kingai pour to que na chemin. Merci beaucoup Deborah Kapinga. Conseil ni nozo pesa na ba fio bazala kake soki amoni mobali ye amona mobali azana jeep ai ata oyo ayoka ke ndenge za mutu azaka na bakisi me ya oluka kaka tia mutu po mobali wana za na mbongo. Conseil ni nozo pesa ba fio bazaka na vie appréciée po tozoka ba déjà na vous avez droit de savoir to lingana suka wana vraiment batu bazwa conseil ya bien biso to panzaka te biso to arande robongisa. Oui Congo check eza nzela to baza nzela mo malamu nzela ya kokende na lola no ke roke lifelo ndeti bawana Oui, merci. Merci pour la parole. C'est l'auto solo, tout ça, il va débattre, tout ce qui m'a. Ils allaient cela parce que tu peux ça conseil. Conseil n'a n'a coupé ça. Na biso ba fille auto zaramo monter ma moto tout l'embeseke. Par rapport au péché au moment où tu m'as éviter ça va gêner foyer ba peso azanan. Soit où tu peut-être pas continuer de l'oyer puis oyeba. Oui, bah t'es dans photo les mbeseke moi mon qui est même minga tel l'argent moi soit fambon et matarabiso mais toi y barapé bisiga les obima et ça la biso peut bien donc on gagne le bakay moi boté année moi si à perdre peut finir pour nous couer la bino be ninga vironga botika vironga pe amabe au moins ce qu'on vironga pe c'est même muninga asombi o ezaki ya yete bambote. Oui, bambote nanga mingi na opesa vraiment na baibanga onyo tu bolandanga par-ci par-là. Donc on peut savoir bambote mingi na opesa pe na ivumba mwindo mbala mundu na pese bambote nanga ye puis à mon président J de Loulou donc il a baninga nanga nyonso tout ya musala moko na pese bambote mais na opesa pe numéro nanga ta ba conseil ça rappelle-moi bien pour na musa nangai numéro nangai ça plus 243 89 57 45 433 na bandeli plus 243 89 57 45 443. Merci beaucoup Nabafan tout ya Deborah Kapinga o balinga ke vraiment na théâtre après ça qui vraiment contact na ye bo contacter et que ça là bien azana posa ya ba conseil pour accepter sarabino if dans beauté d'argent conseil ni nos opesa na ba fio bazaka vie appréciée o azana mobali na ye malgré tout azana na elo côté mais ozobo ye pour ki kolanda ba o bazana ba jeep wana conseil ni no ko opesa na ba fio wana puis bambote na ba fan na yo biloko oyo ebela calmement kitoko balia ngo pe na posa balia ngo pe kitoko tonda pe bien olala pe kitoko lui pour la muki peut-être nzala pe zala ya mingi te pour lia biloko la mama kitoko et ça lui bon passe surtout ngulu soki balambi ngo bien te beli bien te yeba bien oza tenya surtout tenya ki mukolo za mabe surtout yo mwasi tika bilialia la patience et la longueur du temps c'est comme ça mukila mais ezara bien il faut oser la donc ko la raté pour ko la mabe mais ndeko mbala sali ndeko mwasa na yo mtokufa na o sali ndeko mwasa na bongo o sali bien mais on a préféré mais moi beso ya tika ngasko on préféré tika $50,000 pour ces $50,000 pour la soin ngai pendant 2 ans pour nos argent vie pendant 2 ans on a $50,000 malé allez $100,000 on va kundela ngai moi que famille tika la moi pour ma bien et bon souvent pas on va kundela ngata le pont et ça moi plaisir na luka mère ana so oza vous contacter vous pouvez m'écrire sur Yves d'Or Beauté d'Argent, c'est sur Facebook, je n'ai pas un autre contact donc voilà le contact que je c'est Yves d'Or Beauté d'Argent sur Facebook sur commis directement tu vas me voir malgré comment moi belé ba Yves d'Or Beauté d'Argent mais encore mon encore licolo directement peut-être tu as aussi une photo profil signé F victime donc merci beaucoup à mon vieux Fali pour pas handicap la merveille et pourquoi pas aussi à toi Versace artiste tonton Paris HM garçon de Ligue c'est conforme mon ami héritier Cédric Sasa Drac Schengen Sasa Konzo le roi de Belgique mon ami à tout est la bino tout le rana bino Vanessa Compressor non c'est la S9 plus voilà Vanessa Compressor il y a danger moi ça canoë qui toko talent na profil na Facebook au Kima moi je suis Deborah Kapinga fio asuba na mbetu ya kitoko donc Vanessa Compressor so peno zara na o qui peut te menga pia na yane vers yo mais le wana moni de la dauphin na o pe sozi na yo awa c'est Deborah Kapinga donc bientôt na tino ma photo
au signé biso. Voilà, donc attendant la bonne côté, yango mamno loba, attendant la bonne côté. Merci beaucoup à toi le boss Siboumou Tombo et merci beaucoup aussi à toi Clarisse Plasma et Jerry Kobetox, maman Bijou Ngona Motomoindo Maza Pembe. C'est ma maman. Et pourquoi pas aussi à toi, Laure Elisabeth Wola, ma petite sœur. Et pourquoi pas aussi à toi, mon oncle Enzulu Cable. Yves d'Or Beauté d'Argent est là. Et écrivez-lui sur Facebook, Yves d'Or Beauté d'Argent. Merci beaucoup. J'espère que vous avez qui est belé à Kolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Vous avez qui toujours présenté na Oyabino, Darling Love la Canon. Moi, na Moulouba. Kanoti na kati quoi. Merci beaucoup, merci encore na mon réalisateur Metiti Maosa qui est toujours bon mon émission. Vous avez droit de savoir na kati Congo check propre boy maman. Chani no image za soin boso ate. Chani monsieur Alexandela Lola. Le vieux Dodé m'a vomi ça. Nazali, yango ezanga ate, un chapeauté pour le succès émission. Merci beaucoup na moto na Nzambe Dodé m'a vomi ça Jean Pedro Mobali à moto. Désormais hein. Moi, la poto sérieux, monter ma Clarisse Plasma là, sexy. Engagé. Merci encore, na mon boss, mon patron, Papa Siboumou Tombo, le big boss, hein? Boss à peu. Boss n'a pas qui dit, faut qu'à tel rôle là, boss n'a bango, basalaka 19 ans. Un payé. Depuis chaîne YouTube, banda azala banyongwa batu. Salo futa banyongwa batu, pardon, pour kalate Hiroshima ya. Merci beaucoup. Bozaka branché la chaîne Abino Congo Check TV. Merci encore à mon réalisateur Metitima. Check. Congo Check TV. Yassiba Mutombo. Congo Check TV. Yassiba Mutombo.